Au nom de la diaspora et de tous les peuples congolais, au Congo, il y a Simon Kimbangu, Mama Kipavita, Sera Noirite, Congo ya Bakamwena Sapo, Babunudia Congo, Rosi Mukendi, Matungulu, Sebazana, Ser Kapangala, Kombo ya ba koko na biso banso batika biso pe ba parents na ba banso ba uti kotika biso ba ya mote ya malamu pe alerza na osenga un temps ya silence pour la mémoire na bango. Merci. Bonjour, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, en particulier et au peuple de la République démocratique du Congo, Congo-Zaïre en général. Monsieur le Président Fachi, nous allons parler au nom, il y a une grande partie à diaspora, surtout française, et en général diaspora congolaise, en général. Moi j'habite la France, Paris. Tant que tu es que Ozoya na bakamuna kosala na Paris, pour na makambu ya pe na RDC, tout ça dit tout aux audience balobi batu baza ebele na audience. Na salle balobi ba liste comme ekoki. Alors le tu es qui usa muta sociaux, réseaux sociaux, une partie à batu ba délégué na loba au kombo na ba diaspora. Tu parler sur 4 points. Premièrement, makambo yoyeli awana Paris, makambo ya la guerre, où batu ebele ya pays, surtout ba occidentaux basangana, pona kobundisa mboka na biso derrière Rwanda, Uganda, Kenya. Mutu wana oyo zoloba otendre la main, bango ba mesana okata batu na lichette. Aozo lichette okata o loboko. Objectif na ye ezate ke o pe de brave non. Likambo ya toto na biso nde. So lobi na ye ke to pesi o toto boye wana pona ye koki. Pona ye koki mais pona bango koki te. Faut-il en Afrique du Sud bakoma. Misana. Alors, langage ya mutu wana ezakaka système o musique ezo lobela. Donc eza système ya aigle. Aigle azaka likolo azomona nyonso oleka na terrain. Aigle. Tango yokangi yango mbrusu. Tango kangi yango mbrusu. Code 16. Ebeba, ebonga. Fachi wapi. Ebeba, ebonga. Wana bata kotendre la mete. Kana moro to beti yango pe kaka. Musique congolaise, avant Ojo Moussala, faut les kana
test. Pareil. Administration congolaise, vous avez si vous avez un domaine, il y a test avant Moutou, va engager à ça là. Pour la musique, qui peut rater aux frères, aux nogo, aux maman, aux tata, il faut les gars test. Et là, on a fait contre l'administration congolaise. Il y a un beau cannabis. Pour y aller balé, il y a ambassade, un passeport, et comme Sony. Donc, vous avez dépensé 1200 € pour un passeport. Maintenant, ils ont 75 € ou 129 €. Après, si vous en France, 129 €. Et là, ça la maté. Après, en Belgique, 500 € Koufi. Et là, ça la maté. Deuxième tour, 300 € Koufi. Et là, ça la maté. Mbongo ke na Kinshasa, bota ilanga i dossier, soit 50, soit 100, soit 50. Bon, plus de 1200 € Koufi. Et plus d'une année, sous 2 ans, 3 ans, va se wakate. Oh, lettre, ou une affaire étrangère, yango, bah, misano ya bato akala. Et l'autre côté, administration en France, comment on sait qu'il y a Congolais. Police, comment on sait qu'il y a Congolais. Et bien, misal les a souhaité. Pour la nini, passeport est athée. On est au deuxième point, il y a un passeport. Nani a bloqué la diaspora Kinshasa. Zoka diaspora mutabundaka pour la Kinshasa. Pour le pays. Kanamba akenda grâce ya port munene ya diaspora. Donc diaspora faut que, je dirais même qu'on cajole bango. Révolution dans la diaspora. Pour le moment. Quand on va passeport. Troisième point, quand on va go pass. Diaspora, mon importance, il y a go pass. Mbongo wana, quand on va go pass, diaspora, mon bénéfice nangote. Et sengeli, et longwa. Faut que longo la yango. Faut elongwa, go pass elongwa. Barabi, il faut elongwa. Point moussus. Au diaspora, ont déclaré. Dit comme on a douane. Papa Kabila, Laurent Désiré, à ça 4 ans. Aïe, là, tu vas affidèle. Mais, Tilelo, population a regretté Kaye. Pourquoi? Après, Kitaki, vous saluez fort. Ah, bravo. C'est bien. Mais, douane. Bato Kala, Kasaki, diaspora la douane. Douane la plus chère du monde. Qui c'est? Et c'est le que kota ka ofele. Tracteur et kota ka ofele. Qui beaucoup qui s'appuie à douane. Pour la diaspora. Au benga na kisasa kuna ka kolela. Et au sala la passe na mawa. Au kanga mutema tiens. L'État congolais a payé sa rabato à diaspora mbongo te. Diaspora mtazo lesa bato bazana mboka. Opesi mbongo na ambassade awana seleka obandela lisusu. Nzoka mbongo eza na pays wana même hôtel obimi libanda tongo za lokwa ba libyen toko ozanga ta $200 par mois te ata 200 ko ozanga te. Troisième point ya mwana. Comme on a douane. Donc, mais c'est le président Nengo Zonga Kinshasa. Bah, point haut, tout le belio au sala yango. Kotandre batouana la mette, bah, au kata, pas beaucoup.
likambo na passeport moto atapesa mbongo na ye 3 ans 4 ans l'état ndazo devoir moto wana koyiko bandela sute alesa ambassade o wana se leka te bapesa mbongo na bango. Il faut accélérer makambo na Kinshasa ndazo freiner bato ebele ba osala te. Voilà deuxième point. Troisième point comme na go pass musala nango ezali te ez escroquerie esala eloko te. Quatrième point comme na douane esengele ekita. Voilà ba revendication ya diaspora oyo tosalaki tozwa audience tosolo na yo manœuvre bakloka jambe na salle balobi salle etondi. Alors lokolo za muta réseaux sociaux to profiter to banayo makambona na réseaux sociaux. 4 points essentiels yango wana. Pour na bonus vérifier ba page na yo ya ba réseaux sociaux. La première dame a vérifié la page na ye. Coalition Congolo-Camerounaise moko eza kolia bambongo ya batu. Non, tout ça na ba carte ya Maman Denise o koma muta association boye na boye oza na posa nini ya to ana posa mbongo boye to kutini la 100,000, 500,000, 1 million ndengo lingi. Bakomi kosenga bato apoto mbongo. Pesa 200, pesa 300, pesa 500, pesa 1000. Une femme congolaise na 77, balé plus de 20,000. A comment on a un problème pas à Ninganae, pas à Zarozo Bambongo. Na kombo nini, les réseaux sociaux au côté, page à Maman Denise, au TikTok, au Facebook. Kombo ya Premier ministre Ezali, kombo ya Eto Ezali, kombo ya Obiang Ngwema Ezali, bangwana nyoso nanani Eric Mandala bakombo ana soko bomonyongo na Facebook na réseaux sociaux bosenga na bino kutu amitié te et comment nango bakombo ya ba feman. Donc monsieur le président esengeli osala service ya sécurité okipa kama réseaux sociaux ba feman bakomi ya mingi na kombo ya Madame Tuluka, oh les amis de Madame Tuluka, les amis de Madame Yakero. Ma kombo ya Lokuta. Là je parle na yo président pe na parle na peuple congolais. Ongal maningi congolo-zaïroise. La population congolo-zaïroise. Tout ça la tension. Les réseaux sociaux, ils ont comme le monde, ils ont ma bena malam. Voilà le point où ils ont dit monsieur le président Yangwana, Dengo Zunga na Kinshasa, tout ka suite ya malam na affaires étrangères à Kinshasa, ba régulariser ma ya diaspora. Service ya douane régularisé, go pass elongwa. Bamboche na musala ezali kambo ya test fezala kaka o pona camarade ndeko ezako mener pays na biso dans les bas-fonds. Bakozo mutu na musala par rapport à compétence na ye malé muta o progresser. Voilà message ya diaspora yangwana. Bon retour au pays. Oza na mato ya koyoka na cerveau ya ko mémoriser. Ba pays occidentaux mingi bazana bango na richesse te. Or, coltan, diamant bazana ngote. La première richesse dans le monde, c'est le cerveau. Ba etilaka ba cerveau na bango yango basalaka ba avion. Zonga na kisasa zwa mbongo. Pesa bana ista. Pesa mbongo na bana campus. Ba kusala ba recherche. Osali système ya aigle. Kangi ba mbrusu.
Code 16. Elle est là. Et beba, et bomba. On a marre na guerre ya Est wana. Kolela. Mokili yo. Qui veut la paix, prépare la guerre. Pour pas respecter, il faut la makasi. Que la paix soit avec tous les Congolais. À bas le traitisme. Vive la République démocratique du Congo. Vive le Congo Zaïre. À bas les traîtres. Merci. La diaspora en marche, votre site préféré, avec des émissions pour tous, comme à l'école. Magellan, comme à l'école. Et paf, comme à l'école. Et Paris, papa, comme à l'école. Star de la musique et de la sape. À la présentation, le grand analyste à propos de tout et de rien. QM de jeunes. Kouloutou Magellan. La diaspora en marche, c'est pour vous. Veuillez souscrire votre abonnement. La diaspora en marche. Avec votre site, la diaspora en marche de Kouloutou Magellan. Diaspora est réellement en marche.